Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi ba fokonte pe bakufi la lulala Simo Poso Lobito mobala leki libongo nelengi nga wana mbwa ruzi libanga gologota kera nyoka aguswayo ndumba zwi permis papa lupanga beli liboma na pisi bino mbote na 5 continent nyonso bozolanda nga grâce à Jésus ezana bino amen bandeko na yeto solo la lisolo oyo omonika système de to boaka biloko babwakelo biloko kei babwakelo biloko kei ezana ngo malamu ndi bandeko na biso basala ndi babwakela biso mais soko ko bwakela mutu biloko bana bazana aja muke bana ba oba yiba na makambu te soki bana bakomi déjà ba 15 ba 16 17 eyeba na siko ke mama na papa na biso azana aza responsable ya ndako te komi mama na biso po siko po bana na babanga mobali no ekomi mwa passe baza sona respecter parce que ata mobali wana alobili ka malamu eza sona pote parce que yomoso olakisa ki comportement na yo envers mobali ne pas bana yo ya kopone simba rasute o te bana na bamaka mobali na te yo nde mto fungula ki porte d'entrée na kubwaka biloko kuzonga omoni ba les retours yango nde bomaka yango nde pe sisaka mutu moi carrière surtout koto wana leo na yeko beta c'était pona makama bandeko na biswana o babwakira biloko ngo ezala kaka etikala ya moko po batu mingi bazwa ba déception talaka mingi obwaki bo mutu muso azwa kende pe libelo regeta muso baninga babli ozala ndako no me bakoma ko diriger na batu misusu bwakela ye yo so batende ngo so bwaka na mutu muso arose yo sakana na moko yo muninga lisano bozalaka ne me azotinda ubwaka ye me yasana kimya na libala naye umuteke yo mtu azoba sobeti Venezuela keba nyoka aguswa ozalo kwa ndumba azwi permis papa lupanga be liboma na sens wana mutu akondimela ozala te parce que yo mo mtu sali berer na yo éducation yango na tozotikila bana eza passe na communauté congolaise système a kubwaka biloko système a makam nyonso biso toza na ngoka bali prix lelo batumi bakoma pe ko regete lelo mwana abata kubeta mobali ndo bambata na miso na yo omoni quelle éducation ngana zoke éducation bongo te na kopesa pe bana nga bongo te c'est que yo zoke éducation bongo yango no popesi bana yo oganga maka likambo bosanga secret okokoloba na chambre te bana bayebi te okobenga na mobali na miso bana mobali pasane na place te mukanda te loko te azane ka lokola aller retour asala neka aller retour keba mpuka kufaka bongo basweka na munoko tsukulu mumbu wow ebele te kolia bongo nati lokolela mi d'avance makambo yango tozozwa kana mokilo yango wana siko kopesa faute pa ya nani ya bana faute za pa ya mama wana soko meli masanga okozana contrôle te ozobenga mwana mwasa fungulu mwana mobala fungulu soutien na sansine moni conséquence mabe yango okobenga mwana mwasa mobali aya kufungulu soutien na ndenge baninga babalola soutien gorge e kuma koko baloli be mabele talemi na ngoli bosofu yo siko benga mwana mobali aya kufungulu soutien poane ya fulanga soutien wana mama kuiti muta kopo datambuta lombi na junga kopo wana ya fulanga wana voice kie na nini masango ya makasi ya mibalo ba melaka ba 8-6 wana oye yidi saka mise comme rouge elongi comme kilo kanisambula pona nina masanga éducation bana mobala loba te lero lingo kotso na libanda nanga na kishasa yo kutata wese kutozalaki nango okole pa ba camarade lelo okumisela batundako buzoba la Ringo Banza na Londres mobala leki libongo nelengi mwa kese bisakala Ringo Banza na sansu wana lelo siko to suki wana mwana na yo bota
abeti mobala makambo fait ça na communauté congolaise makambo bon fait le kaka na communauté congolaise mabe na mabe la lulala Pascaline Ponde yana Jenny Ponde na Grâce Ponde Francine Ponde na Bibishi Ponde na Babu Ponde na Tonton Ponde famille Ponderes pour na makamba bongi sama ezaka ba famille ope kisini si vous êtes pas bien éduqué vous ça l'appelle lokwana ezali kamanda côté okufinga ka mobile na miso okubenga na ka mobile bana lilo so ba kuma maki mobile opesa faute ndengene faute na yote yo mto pesi ouverte parce que mobile azane lo côté mobile va sim bana ba kuma interdit na mobile na simba télévision otika mibeko wana parce que loko ngana lingi so na telinga bite papa na bino botika bobotika soki na tika ngosenga mna lingi yango koseka sangwana babetelo mobile ko ba boma ye ba buke na loboko ezama wana communauté congolaise siko mobile ngako zonga sona ndako na ibi na katiba mibali misulu eza lokola baza lokola nini taba ko babenda baonka na singa yaka akei kozanga discernement na kati ya vie na yo omondi ke bana na yo babeta mobali no ndengo wana beta bango beta yo tindi babeta siko so wanga hote na yeba ke lokote omoni kuti ndezungu siko normal ya babuke le bon mobali ana zana gon na go azama kona koma azoloba te azopema te so mpe babamba ke pasola ko so babeta ke pe na Dubai to na vingulu nzanza to kao ezalango ndega communauté congolaise kendaka soko ngotikara no sel zana no sel soko lingilo babwaki lo déjà yaya bana mama soki simo mwasa ko mobwaki lo biloko eza déjà chine mukoko nzambe msazo azo épargner na makamsu kende ya bana mama ya msobo loboko te na bomeli bala te soko monika ka to mwasa contrôler ko mingi téléphone azolu kisika ko boye lo po akende ona lingaka ote tozaka suna batuti otamula kanga na mwasi nanga azo limito batu mukolo ko boya yo otika na pamba na bomite yaya to mona mingi eloko na telemela ngaso na sopse likambo mabeza na kati wana ote mobile nanga te biso to saka biso nga otamula te totamula na mwasi keba to boy to botambola na bino keba mutu azaka ka mutu a limité yo omona mso bima ka sute ata ko benga bato rasona connaissance na bato otika bakamote mo yaya azoluka nde akuboyela yo omoni munkomba boya ka mutu otika liyo mo sikopo ke pa bakamarade komi limite a bebisela ngana ba relation te a bebisela te yo mo komto lingi ba bebisela relation et logo no se ne bandeli yo mo komto yeba nde okomema likambu na yo na linga camarade no te na linga kaboyete na linga kaboyete oyo kana linga kaboyete suka no pe to koboya no ka boye mingi le batika la ka boye bakoma komela bakisa pungi ayokela kamna ayokela ka ndé muninga disana to bomeli bala te yaya zala mayele na makambu nyonso poso baninga boya yo bakolukelo likambu kaka surtout soko sala ka noto fana kana ndako tala ka bano kumula ka ndako sukula ka ndako oripasa ka bilamba mukolo bako bosa na nyonso sala bako benga no na midi wana babokolo na bakaleso ya kala wana babo abila mango minka na midi mingi za kana septembre la tekele buma mboke za ya koyinda mingi babo ka ngoka na ba midi 14 tamba wana bana bagangi babo ko na fenêtre éducation to kotiki la bana yango wana ndeko siko buki bana na babuki mobali liboko na kingo mobala bato sobi babamba keni azankuma tena ko jite bonsi ba bengo na police ndenge no sobanga kwite silio uya mwasa bonga na masanga te oya ko bimana kuzena moko bosa oya ko bimana mwana yo mwasi mobimba seke bana na misoba sana likamuko na yo ndenge ni mobali no asa bana ko balungu bafungula ko sutse osana mabela ngoya ndenge ni osana ntsut mobali no azalaka
okuma kubenga bana bafunga siki boyibeni makambo bana na baseli mubali na zuwa siki okuma kubima na bana na lobi nanga libanga na molile kozwa pesa parce que yoza na kata ndako bana no bafunga ko sutse kwani bana na soka mo papa na ba kuma luka likambo siki boyibi makambo na bilibo sabu bana na basaba mari de nuit na yo kendo ko samba kuna ozoko ka tende yini mosa bongana masanga te bokuma ko mela ba wutsi mama na ba fito mona mosa za ko mela nini whisky kubul ye mona na tseka mo mosa zo mela whisky au ka uksanzoto ni ona mbeto ko salama mubala ba akobiso ba nzote koma ngoya makabe o ba belisa mibala ba prostate ba goyo te asa ko mela whisky misu se ko tembe na tembe ko ndingelo ba de pliki pomba tembe na tembe kema nyoka ko soyo hérité wata sosolembe ngana lubi yaya basi bakoma kumela masanga kulika mibali sona kusi bumuna yamuna kana tsibunga uthi ko munhu kopo misu mama asak mama busika ngo ikausa kanzoto nyoso mubale bato ayeko bimisa tina pe mapamba ayeko bimisa pe mazolo na munoko kuna na sipe puis likoloni ya luka kaka mwasa mina masanga saka mwasa pite makasi kanitsa ba witsi swana komisa misu rouge ba koma kaka misu rouge elongi kilo kanitsa mbule zoya nyoso na zosela ka ba projet ya mobala bato siko yangu wana bobenga mbango na tia ka bino ngabi éducation ezalaka mama soka baby c'est éducation bana nyoso ba baby parce que biso tokola na mama tokola na papa te papa ndera kozwa ko ya ba résultat na mais mingi ezalaka mama poni balba ti songo na bongi te ba faute mama na balba faute papa parce que moi na zalaka trop na mama balba papa mingi te soka bongi ndi akoma mwana papa soka baby ndi mwana mama la odeti nzongo yanda na Hollande na ozelo kaka ma president na sanswana liki songo mboma mobala lekili bongo nelengi siko to sande ngene bala mama na sina loba na loba nyos moninga malamu azani ka Jésus de Nazareth mosa bunga kana kwitite ko boaka biloko mutu conséquence ba misupe basora mabala bato mibala bongo poka basala ya ba boaka soki 4 fois oyaka ka kozonga mbwa ba Jean René kaka ko akima ka musika te ba uto bambeli banga zonge ba uto ezalo kwa sosa lupango mpona kolia okele malaba te ka to bayiba yango na ba lingba bomo ka se bimilo kwa muyibi boko betaka mutu mo siko komo regete na tinda kibana te otinde kibana te mitambo so beta mobali no yus olobaki nini olobaki na bana ni olobaki loko te ya mabalo to so bana poto soko zui ngolu kumisa nzambe sopo zui ngolu te tika eloko leki tika na kuvanda bazandenge moko te vanda to luka solution tika po boya kokufa ezabo ya yango na botsana bastati eloko leki mabala kisasa mabala poto awa na ndeto zawa eleko leki vanda to za solution ya mso ekobunga tika ya mso muntu na bilo mibale muntu mo akokufa botsana na bastati eloko leki libala mabala na biso poto awa ndenge zala eloko leki vanda to luka solution ezate tika ya mso na bilo mibale mo akokufa boyo kabungu wende akiambote au revoir mabala poto za bungu okoma tina niveau olongola mutu na mokili mutu alongo siko so nde balobira bayebite soka akobika to akobika te babengi sope kuna na nini na police keno kupanda bakangi bana na yope mama bana mama modèle bana na babeti papa wana kanisa mutu po alata kaleso aboseni kotali bosala tisima akoyeba nde seke degré ndenge ni kanisa suko ebete soki pe azua ngana tali ka ndeba oloba nanga bana no ndeba bimana mama na bango ya ngana parce que bana na ndenge ni balungla mama bango sutse osa baba na mibali yo ndi no benga muninga no mwasi te obenga muninga no bala mwana mubali akulugo mama oyibiti sokuna na seba zo tele matele asa mwa mubali asa nsote ningana babi soka afula na sutse wana kuiti
wana baso etelemi lokwa ndeko babeka pingu vanga ndeko na songi bani mokutu babomaka ndeko ngo ye mutakufa ka liboso na zamba ya ndeko ngo mwasi pingu vanga bandeki wana bango wana oyo kutika bato na bapasi ndingo wana osololi te yeah moninga malamu azane ka Jésus tokola no mbeto moko tokolota ndoto moko te yo loti ndoto ya mso bazo bendo ngana loti ndoto bakati nga luboko ta la différence tanga na yaka kuluba bisuso te alingaka te bana mama eza bongo to suki wapi ndeko na biso to ebite suki eko suka ndenge ninga na eko pesa binoka information mama bala poto to yebana ki na salo drapeau na tele pe mona mosanza pe mutalelo te mutaria mutamadaila muta keba nyoka mutatanga ba periode ba penisho ba periki wana ya ba igudi a mutalelo te ozo telo mutondika la ndeki sengi mbolo ka kangi 4 muka kufina pe mona mosana za mutalelo te keba nyoka bango wana ebele bela te to kolia bongo bango wana batamai doda mobutu kele bango wana batu babina na groupe kake bango bando sa ba te répétition na groupe kake basa batalelo te na teleka ngadi soko loba nyoso akongola ndimaka ni likambo te ekoma kaka waka jaloux na biso jaloux sikola tanga liwa ya makambo te biso to bimaka malamu il faut bofanda ba jaloux angoti bala mameza passe communauté congolaise ndenge tozokendile mavanzabe kam te sungaka biso makambo so ekoza na communauté na biso te me na communauté na biso ezali ozo comprendre communauté musu tokokuta eza nango ba mais ya biso ebimaka lokola ka lokwa na nguba siko bokumu tina niveau kobeta mobali no babete na bana oza responsable andako ate mama c'est mama biso mutaza responsable toi tu fais rien mais à participer à peine bon andako biloko musu boliaka ne musu ezaka mama bino yebisaka mnoka yemta pesa na yebina ngate bato na bato ba éducation na bango moyen na contredire bato ezati conséquence yango wana mabele kosaka te eloko lonaki yango kobuka yango yo te mabele ko ngana loni mbana na kobuka mbuma na ndeni na loni mbana suka na kobuka mbuma omoteke eza na sens te da mama tuza mayele na mokili onde tozokendele éducation ya bana yo moko mama mutu koyeba bango soki bana soki ba baby éducation baby makamno nyonso pe mingi bebaka oza su bien te parce que eloko moko ke bimiso lokwa biloko ezaka bokenzu bimiso lokwa biloko moko ezaka bokenzu Patrick Bekam obala lekili bongo nelengi ye wana Ibrato piana ikenda kabongo bokeba na mabala keba nyoka fiso sai umela papa mukako so kende liboso fiso sai mwa malamu na sanswana otuni sango pe ba yebisi yo yangona lire to so kendele ya eloko mususu ke simite tikana yo eloko loki vanda to luka solution so yeko sim eloko lobi te tika ya msubina mibale moko okufa vanda nana Piero itela mobala mulai mbangu wana aleki libongo nelengi asana kishasa ngo asu Piero itela bakina kishasa akina kishasa kishasa raro bangu wana ebele bela tito kolia bongo nyoso yango wana na ona lobaki te bino bobakisa wana mabala poto moko ndengeza mabala ozotala libala mtu ezo correspondre na mtu basane na ndako bavanda kaka yoko buka mtu loboko buke na kingo sope botsele nini mutazo loba te c'est que degré nini encore pe suta banzoto na biso c'est comme ngwe makambo ebele mama ta batindika ke mukeko kene nyonso wana omoni ngambo bomemi
parce que siko soka kufi osuka wapi butu malamu